Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela Mama wongo la reine Omba la reine mama puissance Djipara non est makambo. Djipara non est tata ya ba journaliste tout Europe wana ngaye Djipara ndo la fan du pays bal na chambre vraiment pena na yaka. Vraiment pena na pesi pena Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV. Vraiment pena ya la reine Omba. Moi si ya batou. Ya maestro de Bundes famille Katuseko. Famille Katuseko na pesi binombo te sika boza. Na pesi pena mama Chantal Wilo. Maman Chantal Wilo. Vraiment pena koko ya ba bébé Yann. Adrien Bopeso. Adrien Bopeso. Vraiment pena koko ya ba Yann Adrien Bopeso. Maman Chantal Wilo. Moi ça qui toko bongo. Yende makambo. Taga bébé moi botami na France. Adrien Yann Bopeso. Na pesi mbote sikoza na yepe na sukoto. Mama Bijou, Mama Bijou. Mama Bijou Kaumbu. Mama Bijou Kaumbu mbote na yo Djipara ndo la fan du pays. Na pesi bino no yambela bino China Rambo. Animateur aza président ya ba animateur tout. Ya mboka na biso boyoka boye bae muto pena panzaka makambo boye bae China Rambo Baxi mwana animateur kilo boye bega na émission na pesi ba tutu balandaka nga mama Tina Dede Koko na pesi mbote sikoza na katambu na pesi ba tutu bana mikili ya poto wana na pesi bino tu bambote mama Bijou Kaumbu na pesi mbote mama chérie Shimba na pesi mbote vrai chérie ya mboka wana na pesi pena mama mama Chantal Wilo mbote na yo bolanda émission na China Rambo Baxi mwana animateur kilo bomona ga émission na pesi la reine Omba mbote Emeka Saka la reine Omba automatique ba mama Nzambe la émission ya Baxi mwana omona makambo mbote Simbola lubuku ataiya Salilanga uyo mokili ekoki kosalelanga te bang bang bato na tselaki motema bango babwakisi ngai Simbola loboko kaka vraiment pena pourquoi Simbola loboko to ke non malé bon to symbole loboko parce que avant tout bana makambutu ezalo wala to fungoli suko verser ya papa Simo Kimbangu ki ngani kota musantu tangu na betelo wana ba esprit place bazali ba reconnaître que Simon azobenga biso to ke ndiko na seki makambo e bandi donc c'est ça quoi na pesi mbote na la purga kosa nostra a utai ko ya jeudi to bandaki pe ba répétition pe jeudi indaki mabe donc c'est ça quoi ba bon dimanche na ye ba bon week-end na ye donc ce que monsieur betaka samedi et betaka dimanche donc azala bien parce que ye mutazo fungule la biso nzela quoi donc c'est ça et puis na pesi ba mbote na batu tout ba Hollande émission donc na minute batu ba Hollande suko émission ouais lelo vraiment pena Djipara ndo abeka kota lelo première fois Djipara ndo ya mbona émission Djipara ndo to kota nanu na mozindo ya première ba parcours na yo lelo pena to yeba o maison mère fait regola mais avant wana ozalaki déjà na orchestre mike Bandaka wapi obligé na beti trop Bercy za animateur à Liloti Bercy za animateur ya kala mais na TVND abimasika a travaillé déjà trop na ba grand trop dans na beta na ba Guy Moller na beta na ba Clésral Royal na beta na ba first class ba Papa Wimba na sala ba tester pa ba JB piano na ba Jean Missine donc na beti pe trop na bossa no kesi
nabeti trop, on a travaillé trop. On travaille pendant trop, donc on a joué pendant temps pour travailler, pour concentrer. Donc surtout dans Dream Team, Zoé Bella, Baswe Teles, Beriki Masoudi, Guy Moller, la piscine botte dans le Bumbashi, c'est comment. Voilà quoi. Beriki Masoudi. Création nini pena o to mona pena ke Bercy moi na Chine na motanga yaki na maison mais création nini liboso bandaka o pena cha pena mulunge. Non, Bercy moi na abîmé la pas monstre d'amour. Wengi na zalaka na ngakala déjà. Mais na bimé la pena ndi paka obenga nzembo. Na pesi mbote sika zali. Paka obenga nzembo pas Félix Soazé quoi. C'est création nini obimé la nango. Kuna na banana na siba yo. Est-ce que bako yo kangote po a pena singa pena ke toto okenda na makamba santa pe makamba. Ben oui na bandana na siba o na banda pena na anga besina kena kina fetsa banasi nasi dia kese ya na kina fetsa banasi bandeko uka na komi na fetsa banasi bandeko na fetsa banasi na mela ki masanga na liaki u na fetsa banasi na bina ki misika kitira peivi e komi nga kozunga pale mie komi nga kozunga pale bandeko oka na ibisi na siti kala mala munga na kipale na sia tomboki afashe asiliki na sia lingi na pesa kaka na sibayo monstre alingi na pesi bay alingi na pesa bay ale pesa kana sibayo bayo jipelu kombo bay ade putu nzuzie pesa na siba alenga na pesi bino nyoso ba siri wana te obo na ba Eclipse mais kaka soko lo bisiri wana bobo na obi bon toko taka na maman bo jiparanda buka lokuta tenga na chaki micro e pa Eclipse mososo abi Bercy mwana boaka te ezaki ngande na bandako boaka ngande Bercy mwana yako senga pena ke Eclipse na posa na chelo mwa couleur mo bolikolo wana ndio chaki mwa couleur wana mais Bercy mwana na pas Félix Soazé ko yaki na crété ngai paka obenga nzembo na yaki ko tombolo kese donc na yaki ko tombolo kese na yaki ko longolo kese na yaki ko kausa monstre pota mo gazalaki na mutema pota o ba jesaki bazukisaki ba tubele bazukisa e pota wana ba jesaki bazukisa e pota mo boiton katikala na mo pota mo na mutema usomona ayusi na wana na kina anglais usomona ya jiparando yozuluka ba problème Eclipse sasa ni matero nga na yaki na pesi makambo azalaki na makambo me makambo ezalaki yalo ulambi biloko ngo biendi usomona batu balie me boomer mo abingi ebisoti bunu ulambe no bien mais ozo confirmer que yo ya ko senga pene Eclipse ya na chaka couleur likolo. Non, c'est pas ça, mokolo orchestre est un monstre d'amour. Ngai na na koto orchestre na koma ko fanda pa mokolo orchestre ka ubenga nzembo. Nazo fanda pa ka ubenga nzembo. Donc ngana komelo kwa donc ngande mwana ndako. Bango ba utaka na bandako na bango to ba yo répéter pa biso pa ka ubenga nzembo. Mais est-ce que ozo confirmer donc ya na ba lemika na ba fleti. Est-ce que ozo confirmer ko za mwana oyo Eclipse mo sosa sala po ye mo ka lobaki yango. Non, c'est pas ça na sala yo. Naza mwana oyo ka ubenga nzembo asala nga muta sala nga monstre d'amour muta bimisanga na télé bato ba mona ngai ozo ndima ki Eclipse mososo pe azwaki chance ya ubenga yo zala wana. Non, c'est pas ça, muta linganga mingi na orchestre c'est Joss Diena na ko sarate c'est Joss Diena avec Pichou Concorde, donc c'est ça quoi. Pichou Concorde na Joss Diena ba linganga nga makasi na orchestre wana. Eclipse aza conquérant na ko benga ngai ti et puis na bando tcha bango ba kao tout le temps. So abimi we mana muke kutu fochela nga inde ala dasi di chagu mentum fochela nga cascade yango te mettre loso fochela nga cascade ndi na undi makina bandule zalaka soto bandi ndule bandi menga na bimna matanonte nga funa yati président obenga ngai na yena makambu na baloli match donc Eclipse aza bon mais ngai naza Bercy nga naza lokola Cristiano. Mais nazala kwa Cristiano na kena orchestre una beti na pesi makambu na so makambu elobi ke non ngonga chrono totali comme goucher basé le chrono zo tambula te bouf na ye awa ozomona na pesi pe makambu na so beta Eclipse aza c'est un bon gars asala musana et bien
asali babulo mais azosala boulot ka toujours esika moko ndeti ndeni azaka donc asandeti na lokolo moko donc ya bango bazala kwa ba joueur soka longo na équipe pour que beta sous une équipe akokati mais nga azala kwa trésor pour tout ya gaga trésor pour tout ya gaga ko beta bango mutu donc azala kwa touré sous na ye na mazembi na pesi makambo na ye na simba na pesi maintenant on pesi makambo à l'après par après OK no OK c'est moi qui ndaki et pas faire rigolo là ouais mais babi pourquoi adam musa micro partout après kunzardo pa habiter yende ponde tiyo wela ka o ngai capitaine animateur kunzardo abi yenda tikilaki yo place wana po yem tabanda yango depuis abi bersi mwana yenga nde na tikili yengo na ye na pesi makambo batamkar les fils bayebi makambo ba vient nga depuis tunzuzi ba mettre loso bayebi makambo si mettre loso ebele na nzungu Escaleta Boga bayebi makambo yo uzomona bayebi makambo ngana zoloba na tombola okese ya monstre d'amour par rapport ya bando beta da ba générique na bango bien mettons ba jesak ba kiye singa ki force mo eya na yaki na force wana na signa ki contraire ya force wana na pesa ki makambo na tombola ki makambo pour to beti ba Olympia de Paris et puis tozongi kin le seul musicien liboso ti le loka obenga nti mbalo bakango musicien liboso asumba camion ya bilamba olati ya couleur ya bilamba o na orchestre tonto kende poto ezanga ngam na sumba camion mta liboso na chena mai mo sazongi na kin alekia pa ser na biso mami le la lobi que non bersa payer ba car en Allemagne ba nini donc c'est ça quoi donc natala kité ki na Allemagne na ko chaper poids et tout nana donc natala ki carrière na ngai ngaba to bando yebsanga kala ki yo fo beta na wenge donc c'est ça quoi et oui na parce que j'aime tout abanda ko envier wenge wani za ko bombate j'aime to bando envier ba wenge na zana wenge na boka luka ba Joe Didier donc c'est ça au boka luka ba président boka luka ba Didier donc c'est ça quoi donc il est quand on wenge na ya pelelo Ferregola Jésus de Niance donc le pesimbote et Skazali donc c'est ça quoi mais babi on dit ma Ferregola té pour atikanga na prison hein à part Maramba prison azane boga faire gola pour atikanga na prison sabotanga ni maete donc asalelo ya ebele ya minene mais on dit mangote omoni Jésus de Niance bon chanteur na ba qualité na tout azali na ngona aza bon mais pota oya zokisanga na mutemi zala pota Maramba prison azoksa potaka boyeka pour na prison pour na prison parce que naza na orchestre na yo bopesi mutu suspension indéterminée na makambo oyo ebaniti bopesi mutu suspension indéterminée omoni na vie soto sala mabe mabe wana yo sala batu tamsu yo kansa yo futa ngote tamsu bana no bakoko futa ngo vous comprendre ji parambo makambo ko sona ko mulu bangona longola pe ali papa na zoni siko na nkamba na tima kolona se vous comprendre donc on a tiré ma colonne c'est bon qu'on a comme benda sur force papa si mo kimbango ko mokita faire gola tika ngai abandona ngai na prison mais atala onga na salela ete atala yango te atala onga na salela ete OK président fait tika ngai mais oui faire gola ça y est oh papa ben si mwana na tombolo kesi nga na tombola partout na kendanga na tombolaka na zui o kesi fait gola ezalaki ezo beta ba biloko nango ba générique na yana yena ale yaya tuka besikata string ale yaya tuke alambela mama kokote ambela Jésus kokote oh yaka mama boloke kindobika naloba kindobika kala mais lelo boyoka saisa yaye tene kindobika nani asala nzela mais kotala faire gola babi yondo zaki impoli obanga batute yango komiti na niveau wana ke Bercy impoli abanga ne batute eza makambo impoli te batu ba comprendre ndenga ite ngai soki naza na minute one naza be nazobeta pa la purga ko sa nostra moto na tembi jamais muta koki ko toucher la purga. Dans ce moment, tu as touché la purga. On y a touché. Yo Simbati. Jamais tu as touché la purga.
Jamais moutako lobaki oh héritier Watanabe asali boye boye. Non. Mais lelo Bercy China Rambo outi na prison to bimi na prison de jo lobaki ki ba tout ba sali rien. Ngai nde na yebo na ko bombarder bango. Mais ti lelo babi Bercy mwana China Rambo elote. C'est que j'ai hâte. Bon. Au moni tango na bimaki bologo. Na kutaki déjà ambulance. Directeur à cabinet azo beta déjà le logo na. Wa yo mto che directeur à cabinet. Ouais ambulance à directeur à cabinet. Nani secrétaire. Ba secrétaire bazali. Totanga ngosi. Secrétaire bazali, ba premier ministre bazali. Ba Jantamisine dia ba doit voter qui est déjà à la première ministre. Jantamisine. Ba doit voter qui donc. Sotango yo voter Jantamisine premier ministre. C'est. Bon yo moko. Et puis azapé azala sage. Parce qu'il y a Oumeli na masolo. Yo moko si. Nga za président na bango. Fachi Fox, China Rambo, 3e A. Mais est-ce que tu as un métier président? Bon, Bill Aza président ou Longwa, président sortant. Bill est ça Longwa, n'a pas été de serment. Avant de ça, on a salé on a li pendant quoi on a été. Et ça, Makambo, salami à serment. Baki nous ni business, baby Makambo. Ba océan dialo, baby Makambo, ba venir océan dialo prêtre. Baebi makambo oyo keza muto abimi muto akoti ba jino ki poinza baebi et muto abimi bila bimi atiki pouvoir pas Bercy ngai bila kotela nga studio abodoni boisare na mwana oyo bang bang akepe na lati casque ozo na niveau ti donc naza muto na ko sala ka ba guerre na bana mi mais sikoyo tangu bazotala po to buka lokuta te babi Bercy mwana kaka yo moko yaki pe na système ke maki tonche Bill la cho bransa ka yo mosuso ye ngande na pesa Bill ba kribo ngande na yembisa boy o mo teke babi wane comique impoltesse zo banga no su Bill te du parando ngana ko fanda na TVT na tanga kombo ya Bill Clinton et tout non ngana sana force tanga na tanga komba Bill na zo pesa makambo yo kutu na ndako zo ganga c'est tangi na sulelo baba Mama. Nanda yo suna tevo bige yo muto pesa ba Jantamisine ba. Ngai Bill Clinton na pesa e ba cri na salabi na pesa e makambu. Bila bwaka ba. Twetu baluba ni benalulu wakatusha dikuni mato. Bwanchini banka ni shamba lunda tulunda mushindo. Voilà. Bwata tukansebu ni munu kadila. Tulunda bieshelu uoa. Wana kibersi. Ngai na zwate tu baluba wana na panzango. Esh. Panzango ndeni. Na panza tu baluba na sutu ka bongola ndayo dipo na biso. Na sutu tu ka luba wana. Papa na ngai le rombungu. Fuma banga moyo. Le rombungu. Ah. Le rombungu fuma banga moyo. Na zuyango. Honorable Pacho Panda. Papa na ngai Denis Kambai. Mama Chantal Wilo. Na zui tu baluba na banduko panzango. Na zuyango. Tu na banu balusango. Yabwaki. Tu baluba ni bena lulu wakatusha dikuni mato na zui. Tu baluba ni bena lulu wakatusha dikuni mato. Bwanchini banka ni shamba lunda tulunda mushindo wa bwata tukanseba nemoro kadila. Tulunda bieshelu ye na panza yangu. Aganga mama. Agangi bake babeta remix. Abandela ngona remix. Wana Bill Clinton bamasa na ngai Aris la merveille ayebi makamboyo Aris la merveille mais ba yebi singa tango Bill abotola ki obransaka pesa ngo pa Cédric Mbale chaki yo pe mulunge Bill abotola ki nga bransard te na longwa ki na étape à bransard par Vincent le roi de la forêt honorable babi wa na longwa ki bransard le roi de la forêt le bagi non Beksogola takitenzi wana ti longola kitenzi wana amoni ke yende mutu apesa ka batu ba couronne il fallait yende apesa couronne bana oyo ye abimisa jamais ba koki ko pesa nga couronne parce que na sana capacité ya koleka mwana oyo wana ya bimisa osomona chi parando yo mo bon ndimyango za capacité o leka Bill si na sana force ko leka Bill na sana muscle ko leka Bill babilo onga na zo sala bila ko sala ngotelelo ngai na koki ko mososo ko tozo lekete mososo aza na pouvoir ya ko bwaka na ngai te mososo aza 50 na anglais na lingala
na portugais você mingue na lingala aïe 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 na lingala na lingala evilado yebelardo vraiment pela bandengolanga bino mo bola na jiparando la fin du pays buka kalokuta te ande vérité jiparando mais sikoyo tangu werason alobi ke apesi yo makambo yo okozwa ba brassard wana te longola brassard yango mona longola ka brassard na yaka nango na émission ya ndeko na yo Karine na tumba brassard na tiango na tombeau magique na blokango na bomba ba poussière wana na longola histoire brassard parce que ngamutu na mema yango lokola papa na biso Kester mais comme ça na sente ngana mema brassard na animation mais Bill mutapesa yo Bill ezalaki ke lokola Seleyo scram tata mapasa na pesi mbote sikazali kunzauda zondima Seleyo parce que azoboka na caché Seleyo ngai na beki na ondima Bill parce que azamona ngirungoto mabeli mami ne tombera jamais base vena ngasha masunda malgré tout na nani na nana mais oza papa isiko zali mbote na yango wana moninga ya Sami Miguel mais babi na maison mère ba pesa au charge olela eleki kilo ba pesi charge kasambila c'est pas lobaki charge oyoka kite charge kuna mbila salela ki charge tu eleki kilo expliquer pas tu na comprendre place bato na bato ba comprendre oui eleki kilo tombola na tangi combat drumer c'est bon papi kakole ya prakata memango andondo eleki kilo tango nazo mema makambu nazo sala makambu il faut penalia kaka bien na futaka parler pe bien na tambola na mutuka bien ndeko nanga na sala mama na succès ya monde entier na wenge wana na sala mama na succès mais ozo futama bien te karabi oh na somba kutu kar na mbongo na ngamoko na ya caisse don na ya wenge nde na car na ya wenge na car c'est bon na yebi makambo no na yebi ke na maison mais va pesa bino mituka ba serwa président ba bino makambo ba pesa ka mit ah ba benga fulani futela petu wana parler fulani yango ta ndo benga fulani yango comme ba merde na boko chrétien ba okesa batu na diminuer ba personnalité na bango tu vois na ligne biloko wana ti Bercy mwana o batu ba yebaka kala wana na Bercy oyo ezasiko différent Bercy o aza responsable Bercy o aza na ba charge batu Bercy o afutela batu ba parler Bercy o atang sakabana Bercy o aza na charge ba tata na biso na na charge ba ndeko na ngai mais non t'as la koto de te chiga mambabi abi mais tout ne peut Bercy pepe les babi abande ko chaba makelele ngai mais lelo Weranson a pese charge ngo Bercy ko ka créer ko ka pena créer mais bana kini lelo boye ba est-ce que Weranson président Weranson a pese Bercy charge mais Bercy mwana akoka ne ko créer Iye gaga azwaneka ya batu do iye ko salaka biloka bil ndiye Bercy salaka mais ko créer ba biloka sika Bercy créateur Bercy mona ya testé na maison mère combien d'équipes Bercy bimisa na sur place na podium plus de 25 585 000 écrits na buaka ki na attaquer na ya na buaki pa na sombela mwana mayon yama mayon do ben na sukula na piscine na ya tempo fandi selanga tempo tempo to kobina na tempo yo okolia le wana kukupe mama tsa bandi ko buaka mayi mama shika ngabo yo lina benga ba swina ngaba ya awa jivalando papa charge na beta bakia ebele na tira bakia na nzela moko pop omoni le roi de la forêt lobi arizoni nga kalongi azana force ediele papa social est-ce que tango tala wera jiseka ndolo relation na yo na président wera si obima prison ezandeni relation na ngai na le roi de la forêt mutalinga misanga prison soka zalaka na mutema moyo okita parce que dossier ko ya na maboko na bango sebondo bu ayewana bu basolola bon basolola wesenga basolola magistrat wa ombo na pesi mbote na parquet na pesi pembote na MB wana père na ngai donc c'est ça quoi na pesi pembote na colonel Kisekedi ouais na pesi mbote na vie na nga mopepe ngolo yemtazo bloquer bango le roi de la forêt. Bon, nenge sanga isenga sala mala izali pamboli na bango tezali pamboli ya Cosa Nostra et chez Watanabe Gucci batebele babanga ka mort d'homme ba yebaki ke mort d'homme et ils attendent sous famille wana pour famille na pe basenga nga pe ba millions
basenganga mpe bambongo oyo mpena ke kokakise mutu mais tant que nazalaki innocent nzambe aprouva innocent na nga wana donc innocent na nga oyo nazalaki yango wana nde esambela yenga yango wana nde esalaki lelo oyo nazala libanda et puis napesi mbote na bamaître avocat nanga maître Elia mokoto napesi mbote na maître ya mbote na bino tout cabinet mobile webike yebana na ngokaka yo kota pa président Riche yebana na ngokaka poko tala tanga bimisi yo pena pesi bambongo na ye eyebana kite ngakutu babanda otinda ngakutu na finga kutu kosa nosa eyebana kite wa banani so botindo finga nazala na wenze ezala bongo to nazala na wenze batinda tumba na wenze tumba ofinga bogani nazala na wenze ezala bongo babi bexi mwana ye et pas héritier watana bego gani ti sikoyo toye ba portion te création sika ebi mapeka te na buaki baki kutu zo sala succès na internet et sala ba succès partout nanu kutu na bandi makambu te net création nini oh là là mama mettre lo sotala net création nini na beti ba olala na beti ba kombo na boloko na koti besi mwana kotaki boloko balobi na ye il faut kombola mokonzi apesi nga mosala alobi na kombola kana biloko déjà ebetama bajoli de grâce bayebi et puis papi chomilika sikozali na pesi mbote et puis na pesi mbote na maski mon poche maître lo sopa zawana donc together ndenge torobaka Mohamed Moleka bino nyonso tuba na jobu na pesi bino mbote ba poison kasereka champion na pesi binombo te lipasa bambongo bersi mwana yeyo China Rambo papa edi yele papa social baluba balela ko love baluba balela ko dorde besie baluba balela ko dobe abalela ko dore chiparando Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba Mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika bamama la reine Omba mokonzi ya bamama la reine Omba chiparando denjusa elakisanga nzela emekasaka meveye mile mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama